Radio Télévision Lisolo. Engaye. Yabiso Radio Lisolo. Radio Télévision Lisolo. La seule radio neutre de la diaspora congolaise. Licolo. Plein à plein. Plein à plein, hein? Yoka. Mota Sambwana Joachim. Papi Bisikita, les meilleurs conseillers. Pasteur Daniel Moupeke. Maman combattante Nasha. Ah, Odon Pambou les sages. Combattant Carlo. Yengaye. Yoga. Radio Lisolo. DSV. Diana Asulufutu de Bupertal. Tous les bangos moi 2 pour moi 3 pour moi 4 points dit. Toujours Nicolo plein à plein dit. Bah eux bakendaki soit disant que bazolango kisi dit. Yanzambe dit. Yengaye. Ah ouais. Na compte. Ah, na compte hein. Na oseka bango di. Mutema mabe futaka te. Mutema mabe futaka te. Sala mutema ya mpembe. Nyonso. Yengai sol des anges. Banani bachaki teme na Radio Lisolo basuki ya chichi mokonzi voté numéro 11 na Radio Lisolo basuki yoga ya chichi chaki teme na ya chichi na biso ewolo bachaki teme na Radio Lisolo o bakwea bakatambang basuki plein à plein dire. Mais ce côté li côté kuna mawatro barolela di. Système gara ya 5 mitou. Côté misusu o 7 mitou di. Na ba erreur vraiment que o 12 mitou koka moi. Mais kanga kabisaka fanda titi. Soki ba yebaka nde balandaka kutute. Na l'élection ya chichi toko pona ye oh na l'élection yengaye kolotu Sambwana Joachim chuba yengaye masufi mudi motema mabe efutaka te na konte barolela sikoka na ba erreur vraiment kaka seti o côté musu 13 mitou na kamwe na koseka di motema mabe efutaka te Radio Lisolo bakweya yengaye tuba ya chichi mokonzi ya chichi mokonzi. Merci papa nabiso mayamba kuna tolekana lombango epa ya mbuta Sambwana Joachim topesa ye maloba allo. Eboto bandeko na ngai partout au monde bozali kolanda station na biso ya Radio Lisolo. Eboto bandeko nyonso pe na poko lelo bozali kolanda ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Sambwana le dernier Zwa Nkuvu du Congo kati na émission oyo ya mon pays ma patrie. Raison tuza koyela na ba série oyo ya ba élection ya campagne
c'est parce que biso nyonso tosili koyeba ete campagne ezali saison oyo tokoponaka nani yango amona na kilo ekoka oyo akodirige mboka. Série ya campagne ezali série ya kindumba, série ya mutu nyonso azali candidat ayaka na balabala pona koloba ete ngai yeyo akoyi kotia babote na ndenge boyebeli mwasi ya ndumba akoyaka na libanda te soki ase préparer te à partir ya chambre na ndako na ye. Azala kitoko azala mabe ye moko amiyebi me bit na ye foko yeba yango ya koganye mibali ya koganye mutu azana mbongo to ya kosala mbongo na ye. Campagne pe ezalaka bongo oza obligé osala effort oya na libanda ola kisabiso ete ya solo yo wana ozali candidat ekoka. Alors na série ya campagne oyo biso tati na radio lisolo to ngai Joachim Zambwana candidat nanga o nazali ko supporter bino nyonso bosili ko yeba ye ezali papa Etienne Tshisekedi. Ye mutazali candidat oyo amonani ete na ba 11 nyonso ye mutazali na kilo ya malamu pona kokamba mokili ya Congo. Mais c'est tout ce qui est grave, mutazali opposant na ye, ezali muntu oyo biso bana diaspora bisika nyonso. Allo papa nangai kuna boni papa boni communication kuna. Papa Mayamba studio kata micro passe ba retour ezo uta epana yo. Ndeko desfe na retour ezo uta epana yo kuna. Na basi papa na biso eloko moko ezali ko wite epai na ngai te. Donc communication 5 sur 5. Papa Nabiso, ceux qui n'ont l'obité, ils allaient vraiment 5 sur 5. Merci. Merci technique pour nous rappeler biso parce que na yoki ba retour awa. Na yango nazali ko ba ete na série auto zali ko supporter papa Etienne Tshisekedi bit na biso ezali mutu na mutu aya apesa ya ye contribution. Contribution iko za mbongo, contribution iko za yo petelema ke na bandako na balabala convaincre mutu nyonso aya a voter. Parce que na côté opposition na biso bango pe bazali ko salaka bongo. Donc ezali lutte, ezali bataille à gagner. Alors na kana biso to na kana ngai na ba campagne nazali ko sala na ba saison oyo ezali décision na ngai na bandeko ebele o bazali na munoko mbako ikoloba te me basili ko ya na sima na ngai na ko komela ngai na ba Facebook na ko téléphone ngai na ba masolo na biso ya CNDT na makabandenge na ndenge pour dire que yo mutoko ya kawana pona koloba sujet oyo lobela biso yango sur base ya l'actualité du jour. Na banza lelo yo émission ya mpoka lelo naza ko diviser on a deux sections. Pourquoi deux sections? Na lingi penza ko traîner na section ya liboso te qui est conclusion ya semaine passée oyo tolobela ki toza ko sala campagne tout autour ya bandeko na biso oyo bazali na lingomba oyo babengi kombo ya l'église du Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu qui est l'église kimbangiste. Na expliquer bino me na kozongela kuna mingi te mais lelo kozala conclusion kozali basée sur bandeko ebele bakota ki la fois passée bazalaki satisfait o bazalaki na singa mais ba bazalaki na singa te to bengana ki mingi bazalaki satisfait mais surtout bandeko kimbangiste to yokanaki na biso eza komona na ete positivité ezali message moko eutaki na nkamba ezalite oyo eza koloba ete officiellement le chef spirituel de kimbangiste atelema asimba micro abele la ntangwa to lettre officielle apesa amendement na yeke voilà bo voter candidat XYZ esalemite biloko wana continue ko mener enquête na yango bandeko ebele bandimela inga ete mais babiloko wana ezali ya solo esalemite. Sur base de ça, biso photo continue ko sala ba mission na biso ya ko convaincre batu na système démocratique et pourquoi il faut voter papa Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi section wana na kozwa ta mingi te peut-être oui kozwa biso ka 10 à 5 à peut-être 10 à 15 minutes beto ko sisa na biso yango. Na place wana insistance danga ezali ete ba oyo nyonso bosili ko landa papa Etienne Tshisekedi interview basalisi et pas ya la voix de l'Amérique à partir de Bukavu. Comment la réponse à pesaki ezali clair. Yo ndenge nini soki au passé soki ba élection on a le 28 décembre et pesi mboule okoloba nini okozala kaka président ou quoi? Réponse na kende kotala yango ezali très clair alobi bien soki ba élection oyo est passé et que résultat est en faveur na ngai te toko revoir seni na structure na ye na ordre nyonso asaleli misala na ye et puis on va partir de là. Et l'unique a accepté d'abord ba élection et seulement et que ba élection et que na voie normale et que mutu akokoma mokonzi par voie ya élection kaka. Ba poser peu question.
mais au cas où sikoyo omoni ete ba élection yango esalemi par voie normale na contrôle ya CENI et que au passé te réponse na pe ezali clair que là ce qui auto vérifier que réellement par CENI ba élection est passé malam et que tricherie ezalité. Là qu'est-ce qu'on peut faire? On accepte et puis on avance, la vie continue. Bolanda yango maloba na ngai te ezali wana na bisika wana ndenga na telemeni pona ko rappeler bandeko nyonso oyo biso to bengami ba combattant bat oyo tozali pour papa Etienne Tshisekedi to accélérer to multiplier ba effort na biso poto yeba ete soki papa Etienne Tshisekedi a reconnaître yango que passage na pouvoir eza par élection, c'est parce que le monde est ko changer. Il y a des millions et des millions de dollars et de euros oyo bamboka ya bamindele soi-disant baza kotiaka en jeu précisément américain pour na tenir campagne na bango universelle na mondialisation oyo baza kosalaka sur base ya il faut kaka système démocratique oyo inventé par les américains et régné partout au monde baraba telemela yango mais bandika kokota elingelo baki ba américain suka suka ba millions na bambongo no batie en jeu ba komi na point wana ba pays na biso ko discuter et ko boya système yango o mbongo ezalité pour faire des campagnes. Voilà pourquoi baza ko pesa ka bango ba mbongo ebele que non bo sala kaka bongo parce que d'une part ba américain baza na raison ko supporter démocratie parce que eza ko éliminer un peu système injustice eza pe ko éliminer un peu système ya ba makambo o etali ete ba coup d'état mutu akufa ponga na remplacer na ba te belé makila ebele etangi na monde pauvreté continue na monde likola ba barbarie ya kokoma na kiti ya bokonzi batu milliers de gens baza ya kokufa na ba cimetière mass grève to ba cimetière massif ya batezali likolo ya batu kowela kimfumu oyo alinko longwa te mais système ya démocratie et depuis ekoti ekomi kopesa soni ekomi pe kosala ete oza teti na kotelemelaka yango ba communauté internationale na minduki bazali nango na force bazali nango bakoyaka kakosukisa mutu wana aboyi koyokela mibeko o bazali kotia. Voilà pourquoi soyons des intellectuels tokola to yeba ke babakamu nyonso to kosala to sala ngo sur base ya biso kaka ndenge to lingélité. Ça c'est un vouloir seulement, c'est un souhait seulement, mais to wela pe ko vivre sur base ya ba réalité. Alors à se dire na benga bakakulutu ya baleki si bien que batu mingi bazali bakulutu ke ngai o to ya ko pasula pe bampoke bazali naza ko respecter bango pe ba respecter ngai na bobe ngai kulutu. Je dois accepter d'abord que merci longonya ena zongi sebino honneur ango kibokulutu na koyiko benga mela yango te soki pe naza koya na makambo oyo eza ko représenter kibokulutu na ngai te. Voilà pourquoi tanto kamatanaka awa mena suka na banza bozongela ngai kaka ke papa kulutu na biso wana likamba lobi eza kaka ya solo. Donc comme mali nano esopa na mabelete ezali effort ya ngai na yo to welela campagne oya papa Etienne Tshisekedi a gagné par élection pe na ku moko kaka et une fois d'autre bomandeke na libanga moko kaka. Alors le quoi tozana quelques jours etikali même quelques heures ça compte place nyonso okoyiko sur la voie ya mutu aya kotia un plus na ye na lolenge nyonso okoyiko zalela na kindumba nyonso okoyiko zalela ya politique sala yango même si likambo yango olingaka na yango te même si mutu yango boyokana kana bino te mais na jour wana soko zali ko sala campagne sala tout omikitisa po ozwaye kaka parce que mutu wana kaka te mais na sima ya mutu wana il y a encore des corrélations ba mouvement collatéral ezali oyebi bien surface ya carré comment ezalaka ya diamètre ko bimisa yango ba face à face ba nini tout ça diamétralement frontalement ba nini ezali biloko ndengo na ba coin nyonso ko bimisa na polygone papa Etienne Tshisekedi a dit par tous les cas de figure par tous les coins de figure Kabila doit sortir. Donc na ba moyen nyonso ko zalela o to ko gagner ba voix. Faisons ça. Toya na ba makambo oyo na yokaki taza ko bimisaka awa na ba semaine oyo soit lundi na salaki émission te. Botika bakimbangise kuna abakanisi baza banani bani ba makambo wana maloba wana soki boko ndima kaiti nazali moko ya bakulutu boko pesa ngai respect pardon to se respecter tant ya élection ezali tant ya kolakisa ki NT tant ya koya kolakisa ki mpeve ki degré no ya molimo tant ya ngoyo te tant oyo ezali ya ko gagner ba amete tant oyo ezali ya ko gagner ba voix. Et pour gagner les voix, tu dois te réduire place nyonso ko iko ba voix zwa yango contribution nyonso yaka na yango. Donc par cette intention là, oza komona ete ngai région na yebi kitoko ezali ya Bakongo et na kati ya Bakongo naza ko yebi ete mutu nyonso aza na Bakongo même s'il n'est pas un kimbangiste,
mais azadi moi na famille oyo ezali na Kimbangisi ezali large. Kimbangisi raison naza ko insister que émission oyo section liboso eko ta mingi ta avant to kota na régie de zone kolobela mingi parce que ba Kimbangisi c'est une religion comme toute autre religion, c'est une église comme toute autre église, mais il y a une grande différence entre ba religion et belé na Kimbangisi. Pour comprendre yango yeba ete ba religion mususu nesi catholique ba leki ba Kimbangisi na nombre ba protestant pe ndenge moko groupement pe nyonse ba pe vanlongo ba l'église de réveil ba leki ba Kimbangisi, ça on n'en disconvient pas, mais la différence ezali eke ba Kimbangisi bazali neti kaka bandeke o ba benga koma maseke, ba maseke batambolaka na groupe moko beta se ndeke moko ba benga koma seke libanga akufa kozwaye. Mais ce qui ont raté, ils ont na kumoko bakei. Les Kimbangistes, comme membres de l'église, na philosophie, na idéologie, na makambo na bango, bakosala ka makambo toujours en groupe selon leur constitution et tu ne peux pas changer cela. Nous ne sommes pas ici pour linga bango te, tous allez pour changer bango te, tous allez pour convaincre bango pété, sinon que toko cannabis te, puisque c'est un mouvement qui a commencé depuis toujours et moko stoppa yango pe azana yete. D'où laissez-les comme ils sont. Comprenez-les de la manière qu'ils raisonnent. La manière na wabo raisonner oyo elingelo ba ete différence bandi kokota. Les catholiques baza lokola ndeke oyo bebenga kombo ya tunze Martin Pécher. Ndeke wana toujours ye moko. Obambeli banga soki ezui ete atseneka ingeta. Ataka mutu kiko. Donc ba membre église catholique, protestante, ba église de réveil, baza lokola ndeke oya tunze. Obambeli banga akufita azanika wana. Soka zuma yele pas akimi. Yake a se sauver kaka ye moko. Donc il se dirige, il se contrôle seul. C'est comme ça où papa cardinal, papa na Roma, papa pasteur na biso, papa prophète église na biso. Akoki ko loba likamba ko eko pesa ordre na église on a battu ko pe ko boudene, ko pe ko révolter, parce que après tout master pasteur na biso le kawa. Donc il n'y a même pas vraiment le mot révérend parce que pape révérend pasteur. Il y a une différence entre pasteur. Oui, comme un pasteur révérend, ton révérend pasteur, ou bien tu es révérend Matungulu, ou bien pasteur Matungulu. Mais tu ne peux pas faire à la fois révérend pasteur Matungulu. Peut-être que en français, ça les magamène en anglais, tu as combien de démonter. Pour comme un mot révérence, ça demande une certaine piété. Pour mokoboye, ba pasteur mingi tozana bango, ce sont des gens qu'on appelle seulement des pasteurs. Nan batendre niveau de révérence T. L'église Kimbangisi par contre, au-dessus de la révérence, ce sont des éminences, chefs spirituels. Les locaux on écoute dans l'église non ça Congo comme chef spirituel na biso. Moi quand j'ai grandi les années 60, 70, 80 na Congo, il n'y avait pas de chef spirituel. Okuta comme chef spirituel dans l'église Kimbangisi. Il y a bango basi batendre niveau na ndenge na bango ba pesaka luzitu et pas ya ba konzi na bango ba kambi na bango d'une manière un peu trop supérieure que eza bongo balingela bongo ba pesaka révérence écoute tout mais éminence, donc un certain respect trop supérieur. Si base de ça, voilà pourquoi bazalaka na habitude à se regrouper tout autour de chef spirituel na bango pour te bakwa kozwa moi kilo moko molimo. Et en général jusque là okoyi koza na problème à foi Trinité na bango keba. Je condamne pas le système Kimbangisi, mais je condamne parfois les Kimbangisi ba membres pour ne même pas savoir qu'est-ce que signifie Trinité. Oyo na kati ya l'église Kimbangisi. Oyo za kotindika ba tebele bo critique. Ai bango na ba konta. Non, Trinité na bango ba kenda ka sur base ya kiti na bango ya nkamba ya sainteté ya chef spirituel banani ba dirigeant yango jusque là 3 personnes seulement. Okomona papa Kimbangu ye mukaza conseil comme kiti wana ye mtavanda yango suivi par papa Diangenda Fumalongo yende mutu avanda suna kiti yango. Après immédiatement nous avons maintenant papa Simon Kiangani mutu avanda nkamba yende 3e personne ayeko vanda wana. Donc en réalité la trinité de Kimbangisi est la penza net ndenye bozuda kangote comparer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, zwila yango comme si kiti yankamba combien de batu avanda ngo déjà trinité na bangwana apparemment yango wana batebele baza na premier kokota ya kopesa lango ba détail. Mais kuna lelo yango te tozali awa tozana campagne yango naza koya awa na balai d'abord pour dire que
totika d'abord kokota na makambo interne ya bakimbangiste sur base ya foi na bango poto juger bango sur base ya élection oyo kuna tokende te totika pe makambo oyo ezali ete donc mutu poake na nkamba akendela kofuka ça moi je ne dis pas cela mais nazaka koloba ete na tango simbi micro na tango simbi maloba po solo na mutu oyebi ete asa kimbangiste zala un peu prudent pour ne pas être trop pressé ya kobamba ba kimbangiste mabanga pour dire que bakozwa mbano na bango soki to silisi ba élection oyo to koloba ete bango ba participer te boy na boy ça ce n'est pas vrai jusque là campagne oyo tozali komene ba kimbangiste tozwa bango d'une façon individuelle na kopesa bango maloba na bango na yebisa kibino yango soki tolobi ete tokende par force que no papa kiangani na nkamba apesa message po toyeba ete les kimbangiste sont derrière papa Chichi biloko tokorendre élection oyo complexe et soki to rendre en complexe tozo risque tozala lokola wagon ya train bani ba crochet yango mutu aye atuti yango nga crochet salemite et puis wagon na otindiki yango lisusu oyesu ko crochet yango pa soki ezali na montagne wagon yango eko refoulé eko kene mosika donc ningelo ba ete pona kwa crochet batu na élection essayaka technique essayaka maloba essayaka pe boluzitu parce que hier akopesa yo voix le client est roi na era élection l'électeur est roi alors pona kokanga ye photo kende un peu na luzitu nyonso na malembe nyonso surtout quand les kimbangiste ne présente jamais une violence to yoki pe message moko très clair na part na bangote nous devons faire attention o yazana ba problème ba kimbangiste zela après ba élection bongo o yana ba problème na yona to okay na ba problème na yona mais na saison autre zali koleka donc un peu avec trop de respect pour ne pas croire, pour ne pas supposer, pour ne pas aussi forcer des choses. Dans tout autour de la Kimbangi, c'est parce que quand on présente un certain orgueil et qu'on provoque peu de choses que bandeko oyo, to raté bango ba pe sabiso ba voir na biso te. Comment to raté les bango simplement parce que ko yipe ko zala ba yoki ka message ki baza ko sabiso ba zo ba biso boy. Ils vont se dire que bon, comme ba lobi boy donc biso za na importance na milieu na bango te, na vie na bango te, to ben na biso. Là alors, to za ko travailler contre Papa Etienne Tshisekedi pour la victoire na ye. Pour na bokei na nkamba, wana moi je n'ai jamais insisté ake na nkamba te, peu importe. Ba musubo ko fuka mela nani kat na biso azana pasteur bon na fuka mena pasteur te azako pese mapamboli. Toza ebele. O ba mai na bango, ne faut même pas toucher cela. Ba lobite ka ke na nkamba Papa Tshisekedi ake no mai wana boy mai partout nos églises ils bénissent o ke ne pasteur tel apambola ka ba bido ba mai. Oya awa papa cardinal atiaka mafuta papa donc kuna kutu kotole na ba raison wana te mususu na lobaki oyo ba mususu ani ko balaye ba est-ce que l'église catholique ceux qui l'église protestante na l'église kimbangiste bolobi kamba c'est plus que Vatican na insista ki yango awa pena ko balaye yango pour dire que bien sûr que oui l'église kimbangiste kamba c'est plus que Vatican mutu nyonso ta na ko fongola mpoke akokine ko konta pourquoi parce que soko tali bien Vatican place wana bakundela nani Santo Petelo mikuwa na ezali wana Kilongo na ezali wana place pe Roma comme cathédrale batonyango ezali pe kaka wana place pe kaka ba clôturer pour dire que Vatican la terre sainte o ya source ya ba catholique soit ezali wana nana wati la on tembe personne boto comparer na ba kimbangisi nzota papa Simo Kimbango ezali wana temple na ezali wana Kilongo na pe ezali wana mais pourquoi les kimbangistes maintenant peuvent même dépasser Vatican? Parce que batnos bakena na Vatican apparemment bakena par tourisme okena tourisme na yo futi ticket na yo na métro okeiwa na magenta okoti na yo otali ba librairie nini tout ça et puis il sort obimi na yo okuta na pape yo mtoko yeba okuta na pape te yo mtoko yeba mais tir que Vatican bat bakena moka pour les réseaux touristiques quand qu'est-ce qui pour na prière ba église catholique ba va na Rome ba koyeb ceza na webele ce n'est pas que okena na Vatican na église mais place ni kimbangi c'est beteli Vatican batu bakena na nkamba pas tellement pour na tourisme simple mais batu bakena na nkamba and au-dessus ya oyo esalemaka na Vatican bakendaka wana parce que baza déjà na esprit na bango déjà ke na kei kokuta na wana na kei wana pona prière ya groupe même nzambe a recommandé yango ke bakoni ebele chofaka mingi moto donc quand les gens se regroupent na date na mwa yoka na tana mwa yokani il semblerait que baza ko yokana ke wana ba prier ensemble à part ça aussi ko bosa na te bazali wana ba pasteur ba uti na ba pays ya ndenge na ndenge c'est aussi une part ya réunion annuelle na bango bakenda ko sala wana chose que tu ne trouveras pas tellement na ba église ebele bo bango ya ba beti wana à part ça na lobi bien aucun Vatican peut-être réseau touristique kaka
Nankamba ubie yo ndeko nango za koyoka nga yo yebisa ngai nani kati na biso awa akoki kolinga ndaku na ye soit pasteur na rôle za ko jouer mutu aza na léprosité mutu aza na tuberculose mutu aza na ba cancer aya kaka boye kwatu na ye epa na yo pona sa ni pona ya kozwa lobiko to sambela pona ngai na banza soki esalemi boye yo papa pasteur o ya biso ya mikolo yo koloba carrément que mutu aza na léprosité moi je ne le toucherai pas ou bien tana ba gants. Mais Nkamba, je te dirais que papa nyonso avandaka wana na role ya kiti ya kispiritualité, ya chef spirituel, azwaka risque nyonso ya koyamba maladi ya ndenge na ndenge kele na Nkamba eza place olingo kende kosakana na yango te. Soki okende na Nkamba, ngana yebi batu bakende na Nkamba, santé kitoko bazonga babela, kokende na avec distraction pamba te. Eza milieu moko eleki sale na monde. Oh Jésus-Christ alobaki te venez chez moi. Nkamba bata lepre bazali, Nkamba bata tuberculose bakendaka kuna, Nkamba bata basida bakendaka kuna, est-ce que ba refusaka ba non, venez tous vous restez ici. Et qui va vous toucher? Tata Mfuma Longo le chef spirituel. Ah déjà kaku, Nkamba eza déjà ko beta Roma na ba niveau spiritualité na musika oyo okoki ko comparer kutute. Voilà pourquoi place à boye, il y a une certaine force. Makanisi ya mutu c'est la force de l'homme. Qu'est-ce qui fait que mutautaki Brazzaville, autaki Angola, Gabon, Poto, par-ci par-là, nazo keneka na Nkamba, kuna. C'est pour vous dire que mentalité ya batu bazali awa na mokili oyo déjà baza komona foi na bango kondima ya mutu memba medecin ba yebi yango. Docteur moi libumu pasi. Docteur azakoya. Ngayo. Immédiatement ba yebi papa docteur paye yo akoti na ndaku. Okomona mutu wana docteur apese kisite asali pe loko moko te okotaka akoti mutu mutema na esa nini ekiti docteur ko yiko bozo na aspirine bo pesa ako yep sote aspirine pesa mbelana oyo comme nini kaka okoma depuis docteur pesa kisi wana donc c'est pour vous dire que force ya mutu makanisi ya mutu milieu bakimbangise eza milieu moko to koki kokende na yango avec brutalité te dans quelques 10 jours ototika nango pardon partout ozali yo mutu na intention ya mabe contre les kimbangistes. Nazako yebso ndeko na ngai combattant, je suis un combattant comme vous. Retire cette pensée là. parce que nayebi na solaka na bango nayebi na solole na bango donc soki ba alir to koya na ngo kaka ya bango bazokanisa bazaba nani faites attention ça que so bazokanisa bana bazaba nani te batu bazali oyo bayebi bazaki na problème na bango bakenda wana bazwa solution na bango soki bayoki ete baza contre biso balingi biso te bonda boye c'est une situation que vous risquez d'empitrer papa botende ayaki awa papa ba sage papa na landa ya trop papa na kumbisaka je m'attendais que akoya ko critiquer na sagesse na yaza nango ya politique mais na banza ayebisa kibino est-ce que pour mutu alambi nguba yoko teka sunguba te si oye ko laka koma ko teka po yo nguba au place presque parce que papa wana leka ki wana na Lubumbashi
KPPD basali plein millions de bateaux donc papa Tshisekedi ale kasuwana te akosane pe millions technique na yo kaka ya koma okotele. Voilà pourquoi oyo yangai campagne naza kosala na konta ba milliers ya ba combattants et to continuer ko sola bande kwa kimbangiste to lembate mutu nyonso na famille ya mutu kimbangiste pesa ye raison oyebeli pourquoi voter ya chichi mais kokota na makamotali kimbangiste te kokota pe na makamotali te ke o menacer ke yo ba bilo do yo yikuna ke Fumalongo na bilo yo ko voter il n'y a pas un décret une loi une parole o eza ko circuler kimbangiste ça n'existe pas. Donc nyonso otoyeba ete bakimbangise bazali prêt pour na voter ya chichi selon ndenge na bango baza ko yebela selon ndenge na ba yebeli d'une façon indépendante angana yo ndenge tuza ko yebela ka ndenge wana pona bande ko kimbangise loka na ko yebisa bino na ba Congo na sola kina bino tuyangala nzambi ka tufidilo mvuluzi nzambi ketalanga ziziko tima ketalanga na élection oyo bandeko nyonso bakimbangise place nyonso bozali botala bilongite me botala intention motema ya mutu nyonso aza candidat na élection oyo campagne na kosala na ba Congo campagne na situe chez les kimbangiste donc ne sur base oyo papa Mfumandongo alobi te donc ne pe sur base oyo bato baza kolobaka te mais toyeba ete motema ya candidat nyonso aza koya to analyser yango analyser motema papa Tshisekedi okomona na musika aza na volonté ya mboka na ye ya Kabila aza na intention ya mabe et jamais akotika la ko répondre na ndembo oyo ba papa Simoki Mamba yeba ete o nzambi ke talanga ziziko soki ya solo toko sambelaka biso pe toko landa oyo eza na mibeko oyo na bakimbangise biso tanto kolaki na baaja muke Bible toyebaki yango penza teme banzembo mutu tokangamaki na yango tuyangalalanga nzambi katufidilo mvuluzi na papa Simoki Mbango soki nzambe atindelaki biso ye kafuanane yo muntuko soki akokani na mutu te yeba ntina nini papa Simoki Mbango jusque la akokani na mutu moko te na Congo na réputation makambo etali politico. C'est parce que ngana yo tozala libre to sepela na mokili na biso ya nini ya Congo mais mopaya te po ya ko menacer biso yango pourquoi oyeba bien nani yango azo ko bebisa tu yanga lala na biso soko oyuka ko yeba ye yeba ka ete oza obligé ozonga na décision ya vote sur base ya nani yango akobongisa Congo nani yango akotika Congo ya Mfumuki Mbangu na maboka bana Congolais soki te passe na passe kaka de place wana biso tozaki bien préparé depuis kala avoke wa ukonkatu munkatu soki bongo te soki tokosala erreur na élection 2011 oyo avoke wa uko nkatu munkatu liwa ekozala kaka eliwa yango ekoyela banani biso moko bana ya Congo parce guerre signifie liwa zaya volu falwa iza munza nani ule ndalokatule nani yango akolongola liwa oyo elingo ya na Congo soki tosali erreur ya kopesa ka bavoi na biso na place oyo toza deja kosala nini kokufa foko yeba na élection oyo zaya volufa lwaiza munza nani ule ndalokatula nini okatula nani yango akolongola yango bandeko boyoka Kikongo te boko limbisa ngai passé campagne nga nazali ko mener na loboko na mobali na région nga na Botamela tout autour na milieu ba famille na ngai ya bandeko na ngai mutu na mutu amene campagne oyo aza la porte parole ya Papa Tshisekedi na place loboko na le mobali ezali na place bato ayebike bakoyokela kaye je viens de convertir bandeko ebele ya ba Congo bandeko ebele oyo bakendaka na bakimbangiste bazana pembe ba famille ya kimbangiste mutu moko na moko nazako kenya na mayele nyonso e mutu moko na moko akomi na Luiza lwakota kweno Luiza mutu nyonso foya okota kati na élection oyo ozana carte d'électeur babele liampa ditunga mene nani watungido ngunza nzambi watungidio babele liampa ditunga mene
soki yo kimbangiste place nyonso ozali ozali kokanga na Bible matondo ingeta eboto mais ozalaka universel ozalaka ndenge moko na partout nyonso bazali partout au monde mais soki okoki kozongela bonkulu na biso na Bakongo na koyeba makambo nini papa Simon Kimbangu atikelaki biso na mikanda te ezali na balivre ezali na banzembo oyo kaka ya mikuse ezakozala kaka stanza moko zaisa mambu mawavanga evo mfumu yisu yandi iloloki avoke wa ukonkatu munkatu kuna bilungi kumbwa kuyenina pesa témoignage papa Simon Kimbangu a recommandaki yango na banzem oyo ngana zepa papa Lycée Mfwasi mikana na kala tango za isu na misu komona te apesa kabiso yango to kopia to bomba to simba na yebi na te komede kimbangise bazana na banzembo 57 loyembo original oyo yankamba eza kofunda ete election ya 2011 so ko yemba nzembo moko na moko ngata na ko revoir yango na kotiela bino na YouTube na ko imprimer bino ba livre yango na zali na yango ya original même na nkambo kebito ko kuta yango te okomona ete élection 2012 oyo 2011 oyo exactement ba prophétie sur prophétie ya ba makambo ezali wana mezala na mayele ya kopesa témoin zaisa mambu pesa témoignage yo kimbangise ke tala makambo za koleka na Kinshasa batu kona ba village so ba yebite qu'est-ce qui se passe il y a des ceux qui ne savent même pas qui est Kabila mais yo mtoko pesa yao ceux qui ne savent même pas koko unzi budila kumba sa tombedo ngeti kudidila na za kolela pona Kongo na ngai Zambe na ngai oyo papa Simon Kimbangu za kolela koko unzi budila fongolela ngai porte nini en tant que ya Congo makesa ba combattant lelo ba komi koloba biso ba combattant mais non makesa ba banana 21 olina yemela bilonzeo makesa qui est combattant na kopeso yango papa Simon Kimbangu apesa ka témoignage zaisa mambo o makesa lubabo makesa ba combattant bilonso botelema lelo ekomi awa yo kimbangiso kovanda kina ndako tozotala bango ozali susu makesa te oza mutu alokuta oza kozela papa Simon Kimbangu asala pona yo ce n'est pas vrai papa Simon Kimbangu yemo ka bimanga na libanda azalaka combattant abengaka batu jaka tokende ko bunda o lumakesa Luiza valuke satana umbeni ame abenga yango bima awa oza satan bima c'est quoi tout ceci oza na kati ya Congo bamindele amonaka bango des étrangers valuke satana umbeni ame bima sataka ya satante delo ba Rwanda bazana Congo foko yembela bango valuka satana umbeni ame mono nzambe me ikembela kali nze ivo kunsisa ko na yebete ko yiko tika Congo te yo kimbangiso za objet ozonga banzembo ya original oyo okokutaka yango esika moko te oyo papa Simon Kimbangu atikaka pona ba Congo jamais pona mokili ya Congo parce tina Lubumbashi akena na yango tina Lubumbashi ngana yeba na katanga ba yemba banzembo na ndanga shiluba na yoka bango na mituni nzembo yo za ko yema ngana yebi yango mena yebi yango na Kikongo ulime za petina baluwa yo bisoto yekola wangu kuna na kananga to yekola wangu na katanga mais taille na bikante c'est comme non partout papa Simon Kimbangu akenda ba même nzembo yemba yango mena ba verso pour ka batu toza moins conservateur toza ko conserver yango te zolana akuluti di mamo efonge yenzambe nzembo ngala yonke kala mingi te na ndeko moko ya kimbangisa tata moko kala a partir ya Lubumbashi na bibot zolana akuluti di mamo oyemba makasuna église kimbangisa te na yoki yango na ndeko moko a partir ya wapi Lubumbashi mwana Elizabethville zolana akuluti di mamo perere nzembo biso to banaka fanfara kala matutu to inika batala ukaka babana mike pe mama yetu bimisango ezalite ba solfage wana ba yebisi bokubeta ka atala ko euta na église kimbangiste perere parce que moi yetu kena likolo ezalite batiba banini tozona kilo mingi zolana akuluti di mama perere tozona groupe na fanfare to doka na soka perere biloko yo mwana kimbangiste okoji lisusu ko sepela na mboka ya Congo te revoir banzembo moko na moko wapi bisika to kweli wapi bisika to se séparer na société
wapi bisika toza kotalelaka bango na Kinshasa, bango ba combattant, bango ba na Congo, bango ba sala makambo na bango ba kana ba catholique, bango ba leta ekomi bango Kimbangise c'était Makesa. Zunganesa do munzaya wonsono ya mana samuna. Oh, Zunganesa, qu'est-ce qu'il fait Zunganesa? Tambulisa yango partout au monde. Lele ko bino kuna botambulisa yango biso bakimangise tofanya na biso. Bitumba yango bokotikela yango banani. Meme Moïse tanga zala ko bunda to yokana bien. Ezala kandenge nini? Oyo kuna bakena bakesa bakombata bakeko bunda. Moïse atikali maboko na likolo bakibo simba. Même Bible lobi peta maboko ne zala ko lemba. Soka kitina senini. Kuna bat bakoyengo kufa. Bible peut renforcer. Moko zako bunda pour 1000. Comment yo mutu moko zako bunda na force à 1000 personnes? C'est parce que ba oyo batika laki musala bango ya ko sambela ko pesa force na ba makesa ba combattant o ba kei kuna. Kimbangise question na unena zana ngo lelo yo. Soki yo tiki ba combattant ba bunda kuna yo vaina ndako nkita sala. Sambila katukuluhidiko. Boza ko tala Kinshasa résoudre. Kabila a résoudre. Papa Tshisekedi a résoudre. Bon, ceux qui va résoudre, bozonga baya ba résoudre. Pourquoi ne pas être là lokola Moïse ba mususu basima maboko ko sambela. Bino kuna bozonga maboko bokende. Parce que seko iko za awa ano biso bakimangise minsiku. Biso bakimangise a l'état to iko touchete. Ah, to yo ko bunda te. Mais boza ko mona que il faut ceci. Mais ce changement peut arriver comment? Ceux qui ont vu que minsiku ko bimate. Quelle est sa contribution spirituelle alors? Je ne crois pas que dans la contribution spirituelle, campagne, tu dois sortir. Quel est qu'on participe? Campagne, il faut ça la mounoko na yo. Loba. Bisonyo, c'était tout ça, Moïse. Ce qui papa Simon Kianga en kamba, ça ko jouer rôle ya ki Moïse. Mais tol matondo e boto ingeta. Tika ya sala yango. Mais yonde kona onza ko yoka ngati, il ne peut pas me dire que oza pe ko jouer rôle papa Kianga ni jamais. Donc, toyokana awa très bien. Je ne suis pas ici pour na kokote la mtu. Ah, je ne suis pas ici pour détruire mtu. Ah, mais naza komona est-ce que ba makambo oyo tozali ko sala na campagne ya 2011. Oyo mokili komi ko bamba kimbansi mabanga. Ils sont des responsables, on ne voit pas leur participation. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Question na tozali na yango avant le 28, il faut to bima, faut to résoudre yango. Il faut to bima, to prouver na monde était oui, zola na kuluti mabo. Oui, zunganesa na photo tambusa yango. Biso nyonso photo lakisa physiquement mokili fait mona était oui, les Kimbangis aussi participent. Oui, bana ba Kongo pe boza ko participer. Oui, bana ba Kongo pe boza ko bana libanda zunganesa babomba ona ndako te. Zunganesa etambulaka. Zunganesa ya mana tambula munza ya mvimba. Partout au monde, les Kimbangis sont là. Et Zunganesi yango. Mais si ko yotikali campagne, il faut to Zunganesa yango. Ce n'est pas que lobby production sengida komi wana mokonzi to luka réseau XYZ. Ce n'est pas que Kabila a continué le mokonzi to luka XYZ. Quelle est notre participation? De place wana conclusion on a raté ko tirer la fois passée. Na yebi était émission nanga na utiko benda pe moi minute mingi na première section qui était juste une conclusion la semaine passée. Il y a lundi, place na sala ki Kimbangiste émission contre campagne. Lelo na banza tosili koyoka na ete kunsia yisu nkwenda o makesa selusianda makesa oyo place tozaleli ya ba combattant. Lelo ba Kimbangiste tika toyoka na ete makesa signifie ba combattant et qui combattant na biso ba Kimbangiste il faut mona na menanda kute makesa avana kananda kute kaluvuniko boboma na banda kute wana nzembo oyo kunzi ya isu kwenda makesa selusianda naza komona bino bosianda mate tout ce que papa Simon Kimbangu atikela kabiso songa kimbangi kyako enkundi oza kosonga yango te o makesa selusianda kimakesa na bino ki ba combattant oza komona bat na balabala toza komona bat bazako telema bazako loba kimakesa ya biso ba Kimbangiste soki ekomona naka na yango te na election 2011 oyo vila kana banzembe oyo 57 nazali nango ya original na pesi bino kutu même pas 10 soki boko linga boya tokosala émission biso na biso bat bakota te bandeko balanda biso
na koyela bino tous les 57 banzembo omswetikali nyonso ezako conseiller compatriote ba patriote papa simokima banzembo mike penza eyemba na série na bango ezako tala kimpeve la plupart c'était contre la libération songa kimbanyi kyako lumakesa babo zunga nesa samo tambulisa maloba campagne ebandaka depuis 1921 papa simokima asalaka yango campagne azunganesa maison à maison merci Jésus ke bandeko kimbanyi se bogarde pe mutuka moko eza na nkamba to epesa mela kombo ya zunganesa mutuka ya lini la campagne etambulisa liloba lini ya nzambe non c'était liloba ya mundele abima dominance ebima colonisation elongwa zunganesa do awa tokomi na point ubiso bana ya lelo toza kodima fumuti bango to prouver yango ete zunganesa do bapaya bakotele biso il faut babima kuntinya yesu kwenda makesa selusiandama il faut to lakisa avant le 28 novembre oyo ke tozalia ko siandama biso ba makesa awa na première section oyo na fongoli antenne tant to débattre muke minute ko tikala to ke na régie des eaux oyo ngana condamné ete pasi nyonso ya Congo eza ko tourner tout la régie des eaux. Et pourquoi régie des eaux eza clé secret ya régie des eaux oyo to yebaka te na ko bimisela bino makambo ya régie des eaux lelo ya poto ba ete sans régie des eaux Congo eko tikalaka ko bongate avec régie des eaux na ko yebisa biso combien de billions de dollars et pesameli depuis l'an 2008 tina l'an 2010 oyo ekena mokili ya Congo bongo bat basakane nango ba ko kosa biso ete 330 000 cubiques ya mai et distribué na Congo avec 51 millions d'euros et pesa mai pour bazongisa mai est-ce que bongo ba robinet na Kinshasa eza ko sala le wana ekozala émission na biso to ko bana yango lelo na banza ekosila lendi kuna nde na yebete kipelekese kozala mena fongoli antenne na conclusion sur le kimbangiste ndeko nini alinko za maloba awa nazobana na papa Carlo. Matondo papa Nzambwana en tout cas émission memi penza ne bandeli ofiakoli ale siko yo moko tchobiso mobulu na koyeba te ndenge nini na koloba po bandaki nano atake batu après yo moko lisusu yo atake ba makesa siko yo moko si olobi nyonso nalanda yo nano opesanga lisusu ningi ya koyoka sipande na intervenir. Merci papa Carlo ndenge na lobby eza conclusion donc na ndimi pesa débat ko trop conclusion ko ezala ki basé si na mona ji koma bandeko ba koltelaki na koma esukelaki na réaction bandeko kipangiste voilà pourquoi na kumbe émission na sorta boye ndenge lobby ya solo
n'attaquer de part et d'autre, n'attaquer ba combattant que tokoki kosala ba ki barbarité, n'attaquer pe ndeko kimbangiste que tokoki pe kozana ba ndako te poto kozala ba paresse parce que papa Simon Mbangu n'était pas un paresseux, abimaki na libanda avec Makessa. Donc et pas ndeko Daniel Mupeke pe limsanga lundi na pesa ki maloba te po omibimelaki. Mais to pardon, to kana ndeko kazana téléphone pour la consommation de minutes, dès qu'on a téléphone à 707, nous avons après on est papa Mupeke. Ouais, bonsoir papa Nabiso, boto Nabino, na bande konos ba na conférence. Ezanga ndeko Jean na venga parti à Hollande. Je vois plutôt cela qui intervenir qui na émission na yo. Depuis que je suis pendant na 3 fois intervenir na lo bango ya ina émission papa DSV. Na pesa na conseil mo boye ngamoni makambo oyo ya kimbangiste. Ngai nazana eprevite na lobaki bongo po moni makamno na radio to lobakate na lobaki ke nazana eprevite na tunaka papa de SPS que vous avez epreve ya maloba wana mais no mona ga to comprendre ki te moni bato suba ba lobaka likambo yebi na ko loba ko yeba komba mutu na ko yeba komba mutu na mboka na ye ngolo bake ko yebi ya mutu le tina wana ko tuna question la parce que na ki sir na question na tuna ke za faux message wana et ça faux mana ko compléter on a déjà faux na Hollanda mais na bana ko loba ke ngana za kimbangiste bref kana za kimbangiste aloba ndeko na niyo donc famille na niyo so kimbangiste na kimbangiste para Kinshasa mais mutu moko te modelo yo ndenge papa ozolo bela wana ke wana kuto donc wana po yebani aloba ke shpaki ba passer na so ba kina jo na tintani so yo biso ngera bima wanda una la so ngala o comprendre te donc so za kimbangiste za parti po bana masa ndenge wana so za kimbangiste te quoi donc bref soki maloba ndenge wana eloba baki donc bato liboso nangana yokela wana lokuna balo ngane naza boye naza antenne direct donc oyo babengi direct quoi ta nayokaka makambo na mokwa liboso nangana vérifie na vérifiaki vraiment na source mais eza faux yango natunaka papa nani ndenge wana natuni na bandaka kotuna soki a 3 reprises natunaki mais bon omoni kaka biso bakongole ndenge toloba wana boye eloko nini ebomi biso bakongole ezoboma biso mais nzamba asali quand même lelo na moni elo wango ekomolonga malembe bolingo toza na bolingo te quoi elo wa mabe toza na wana yango na lebaki jour ngeto komi na moment élection avant misuno ya suko ki jour wana to komi na élection déjà toza na besoin to gagner élection tozo sutura sima ya chichi pona nini wa ko décourager bato muso bazoki wana ndenge na bango abalongwa kuna to pomela bango basala boye donc ça passe mais ngana yebisino ke na akimbangise tala zoba na akimbangise so na robakisa so sa part kimbangise donc ma famille donc makila kwa yona zo bisabino ke makambo wana eza te toza bata Congo bata Congo toza besoin mboka échanger surtout na ba kimbangise na ba catholique toza na besoin mboka échanger donc même ma finga penza eza tena malamu te ko finga ko ikundi ko rejepe bato na tunaka question jour wana ke ba élection baganya ka ona propagande et ça on a visité ça nga peta concert ça ka publier pour bato bakota ba ya ebele donc biso ko tono même l'élection on dirait que tout ça trop si donc attaque ça li propagande to ko legana biso ko to ko ngolongola mutu te même bato pe perdre si ça il faut ko changer bango so ko kutani na yeye te mate ya penda kita moto ninga za nzela yango yo faut ko sala ngo ozobona photo sala yango to gagner mutu mais to no ba ke bango ba fanda kuna boy na kiza za malamu te quoi yango na lobake ba makamu mususu eza pena malamu te ya ko asoza na prévité o bandi ko finga na yo bandi ko loba na boy ya pena bien te donc conseil na pesa yango totonga nzola ndenge papa oto yemba na yo kiyo pena ke kakwe kutu kidemvambanu zola kukondolo mama zolana esika nini euti bokabwani bolingo zangi biso ngona isina yikongo na lingala ngolo bandingwana bandiko na totonga bolingo ne kongo to kolonga ngokwa donc le 6 sur le 8 bolingo na biso tu yango to sala ke to fana na kitu wana uto zulu kaya chicha fanda donc merci papa to sa wana na se wana to zulu kaka ce qui intervention ya mususu neto intervenir donc message wana eza faux quoi donc ngana kimbangiste na lobi message wana eza lokuta donc ngana yebi yango te quoi donc eza lokuta merci ndeko na toke papa Daniel Mupeke et puis toko maman Nacha et puis toko kene pa ndeko Patrick et puis tozongi pa ndeko Odon et puis tokobi na deuxième section émission ezali ko ya lisusu ndeko Mupeke na peso maloba. Merci beaucoup papa Zambwana, vraiment malgré oyembi belé olobi belé tellement to lingaka okaka to vandi kaka to dozela kaka tio kosilisa ngana ye vraiment premièrement
na sopana no mai na moto ezolinga pela parce que so toza ba nzamba pesi biso mwa litanga ya sagesse na ngolu na ye toyeba kosalela yango. Vrai combat ezali ya élection ba congolais balingi tozala libre suite ya ba combat oyo prophète na biso Simon Kimbangu abunda biso toyebi te vanini etelemisi biso boye mbala moko tobanda kofunga misu ke no mboka na biso ifelonga na maboka bapaya ezali prophète oyo tondima. Mais ngana olobeloko moko ndeko Zambwana soki toleki ndeti na baplace ya boye to éviter église nini eleki église nini parce que soki ndeko mususu aza pe na chaîne oyo na conférence aza pe mutu catholique alors sepela te peut-être ya monaka pe Vatican eza fin mpo na ye alors aolinga répondre émission robe bato okoma koloba catholique kimbangiste mutu pe ya musulman pa kozalawa atomboleli biso pe mec mutu mususu pe ya mpevalongo toyebi te soki akoloba nini témoin de Jéhovah pa kolanda émission yo alobeli biso pe côté na ye nzoka nde toza vraiment wa ezali makambo biso toyeli ate biso tota makambo mboka. Alors place oyo Tshisekedi a comité ba ndeko musu bakoyi kokoma ngana sepela une émission salaki ya Jezabel na baki tato aza inspiré olobi Olive Lemba da Jezabel alors ba propagande place makambo musu mobali te mais yazo welela kimfumu keko sukola ba maya kamba tout en tout cas bandeko ba kimbangiste bazali so balanda ki pe émission wana ba ozwa pe mayele po yo pe munoko neza munoko sage ozali ki pe poussé par l'esprit o lo balikambo ezaka ate olala ki obeti calcul non ezaki likambo pema olobaki ya solo pour que mona vraiment que makambo nyonso eza clair mboka ezokende na maboko ya bapaya ezali likambo kokosa te awanga na te ti Nations Unies to comité international commission internationale esali yango moko ba enquête moni ke Congo ezali l'échec na santé na scolarisation na social na nyonso to ezali l'échec biso ba congolais telenso ba bazo sala bongo po ba neutraliser pays na biso plutôt ba Tshisekedi balingi ba kosela kaka parti au pouvoir makam mais za biso te eza bango kuna bato likolo tant ba moni ke toza l'échec na makam na ba pays belé y compris bakimbangiste na kati. Bon, pour na lingi sous te tourner likambo wana bakimbangiste pour na bandeko bazo ba vérification est-ce que za solo to nini ngala ba na bino na bali na famille kimbangiste na sola na belle-sœur nanga na lobi na ye ke boyebi ke mbulu eza ya chichi nde to sara ba aventure na ba semeki ya za Kinshasa kuna aza penya o penya vanda na kati église abi mais biso papa to pesa Kabila maboko to bando discuter ne wana ba je to so na kaka nde ba semeki ba ko so na bozo comprendre que so na ngabi bino bo soki bo pesa maboko biso ya mino courir katani o muta pesa fongola ba saka nini po na ye ngalo bi fongola nini tellement azaki na bela solo la lekine na pesa ye mwasi nanga ba bani ko solo bon to voter le mawana te ke ezo ngali susu de moi dossier moko bona zo bonde ya bande baza na conférence to kende penya bien l'émission puisque l'émission au monde abatu musu bazala na maîtrise te ba bando ya koloba loba ndenge mikolo to zaki penya ko se défouler mingi ba kimbangiste baza ba congolais ba yebi souffrance ya Congo bazo mona difficulté ya Congo donc lelo papa Jean-Paul à la chef spirituel l'église catholique tout le monde a peine ndenge nini to na ba information ndenge ni même bazo beba na ba monseigneur ya ba pays mususu akena Allemagne to mona ki réaction ceux qui même kimbangiste azo nyokwama et que papa Fumalonga lobi que il faut voter kaka muto azo nyokola mboka na conscience ekosala malgré to ça va chef spirituel bon nga chef spirituel na nga na pasteur église réveil nga chef spirituel na nga po na nga na comprendre la Jésus alors mutu moko to longola na makambo ba guerre oyo ngana sepe na suka presque na fin atango ye olobi na bakimbangiste pe o réveiller bango ke to landa maloba boye te mais to tala ndenge mboka ezotambola mboka eza mabe makasi to za humilié partout na monde papa Zambwana na kenda Angola na kenda Kenya na Nairobi na kenda na Russie na kenda Dubai partout po basala nga checking a passeport congolais na zaki humilié naza mutu aliboso na rang mais bazo tanga pembeni ba lexi batu nyonso après ba komi ko vérifier passeport nanga na frontière nyonso
eza humiliation. Donc toza bien makambo bela koloba totika ba guerre ya ba église puisque mutu nyonso za kimbangiste te, mutu nyonso za catholique te, mutu nyonso za église a réveillé te, chaque mutu za na foi na ye ndenga ndimele lesika zali. Bato musu ba bondela pona bato malade ki ya lèpre, ya nini plutôt ya o bazo boa ki la bato bambasu basimba ngona maboko, mutu ayebe sika ya sala nzambe ne musala. Donc tous la publicité église moko te na émission ya modèle o mais to bunda komba o toza nango de façon que to pelisa mwa moto wana lingo pelate bakimbangiste bazaba ndeko na biso, ce sont des Congolais tu abanye loko ko sala pe bango pété. Donc basali choix na bango mutu na mutu yebi nani o ya ko voter na motema na ye. Donc comme émission doit continuer, peut-être européen ça maloba so mbasi mato tane to kopanza poke na biso nzambe apambolo na tonti maloba mboka nao. Merci de komupeke awa lelo commentaire ezate na par na ngai papa mukulumpa na yebi koza na kati na bosani yote matoke nani pa ba mama nasha na peso maloba. Merci papa Zambwana. Merci na peso maloba mbote na papa na bisonyoso. Na yebi penza temte mwana omoni oyembi mwa mingi magena yo kibandembo oyembi tema. Nazara na conférence na zone anda peut-être na deuxième ni na bisonyo na kwa intervenir. Merci. Pona bandeko yo bozali kolanda mon pays ma patrie émission oyo pesa mapa ngai ndeko na mino Zambwana. Makamu zali koloba lelo zali conclusion ya sujet to bandaki la fois passée semaine passée to lundi concernant élection avec les kimbangistes mais na banza situation économique presque nettoyée na eka ko tirer conclusion awa poto ke na émission to sala mpoko lelo régie des eaux. Pourquoi mai ezali premier élément na mokili ezape gratuit mais élément yango pays de qui riche na mai ezali Congo comment bazwa ki bambongo 51 millions de dollars de euros qui est à peu près 80 millions de dollars bongo baza ko justifier ba pesa ka mai na Kinshasa mais ekenda ka bongo te mpoke wana nde yango to ko kabola lelo soye ko sila te to ko kumba ngona semaine prochaine na lundi mais toke epa ndeko mukulumpa na makamuto yote loba ya concernant le Kimbangiste wapi conclusion na yokuna. Ndeko mukulumpa na banza sokoza na line topese maloba soki te oko rattraper biso kaka. Papa Zambwana merci mingi na opesa nga maloba limbisanga mikona ngeka mai muke. Bon nakokota nakoti na sepeli mingi na yeba te ko yemba ka boye. Na yoki banzembo ya Kimbangiste za banzembo kitoko même so ina yoka ka langue oyo yembeli yango te mais ozai ko traduire muke. Bon nga na koti poto salisa na muke. Na yoki papa na biso Daniel a pesi conseil ya bien mais bondi ma peine a pesa conseil mo autant mususu et là basé sur objectif ba projet à société to lingito tonga na mboka na biso omoni tozo lingato instaurer état de droit. Commençons par respecter le caractère laïque ya pays na biso. Congo est un pays moko laïque s'il vous plaît bandeko na ngai. Omoni na poto awa, pourquoi ba conflit eza na ba mboka ya ba arabe parce que kuna na place ya laïcité bazali ko imposer une religion. Ba komisa ngo religion d'état. Na interprétation na ngai na mona kaneti dans l'intention de certaines personnes na Congo, balinga kimbangu akoma une institution ya l'état na mboka na biso. C'est très dangereux. Parce que si tu as ici dimension, tu as conflit à la religion. Tu as un pays qui n'est pas un conflit à la religion, et zalaka na mboka anate. Et là, c'est dangereux na malobagnon so bimis na pokwa lelo. Pe malobagnon so na yo à propos de débat sur la religion, l'église qui mangi ses anini. C'est que tolingi to tia batu bansu so bangi ba tia yo moko lobi ki mango eleki, ki mangi steleki na Congo wana mutu moko te kimbango. Kimangisi le kiki Vatican na musika ba Coréen ba yaka na nkamba mais papa Zambwana na ete soko tambola na mboka na biso Congo na ba région combien au visita ba religion ya mboka nini ya mboka na biso mususu au visita mindele ba yaka na Zaire wana toyeba ka bango te est-ce que ebi ke festival ya ngungu ezaka festival ya danse traditionnelle na Bandundu ezwaka ba visiter ebele koleka Zaire mobimba. Des gens à l'étranger connaissaient le festival de Ngungu
na festival ya danse ya bakuba na Kasai. Ba coréen, ba américain, ba allemand, ba chaîne ya télévision ba allemand qui na kuna ba reportage. Mais elobamaka na Kinshasa te bayaka balekaka bamboka wana parce que c'est là qu'ils vont voir les choses. La spiritualité intéresse des étrangers, baye batali. Toyoka ke na mboko, c'est pas parce que ba reconnaître que Kimbangu anzambe. Ba kendaka na bakana na église ba sacrificateur ya ba mulombodi, ba mboka na ba sankusar na Katanga, ba kenda kotala, ils s'intéressent à des choses comme ça. Donc cela ne donne aucune légitimité à une religion pour dire Kimbangu. Tout ce qui a un peu débat, tout considérer peuple congolais en tant que peuple d'une nation, d'un État. Celui qui est considéré par religion, tu repenses peuple. Parce que moi je ne vois pas. Il faut que tu Kimbangiste bazali, tu ne jamais Kimbangiste bazali. Ngai namonaka ke soki batu bazoyaka Kimbangu aza mvuluzi mais mutu ça na foi na ye bandeko bamemaka photo ya mvuluzi na ba marche wana objectif na bango ezaka nini na débat na bémission yo soki millième émission yango yo tozongisika makambo ya Kimbangu alors que nous sommes en train de parler des élections au Congo nous sommes obligés à débattre sur statut ya Simon Kimbangu sur le statut ya religion ya église kimbangiste na Congo. Jour to banda ko comprendre que état laïque et l'Ikoloba séparer ce qui est de l'état de ce qui est de la religion à partir de Sikawana mboka na biso ko banda ko se développer batu ya esika to vandi a na mboka oyo il faut toye ko la rappeler nzamba pesa biso moi chance to ya na mboka oyo ezaka poto mona ka to ya ba mak dote ezape toye ko la po esalisa pe mboka na biso. Tant que tu as un protocole, tu as la bibliothèque, tu as la culture, tu as comment va évoluer dans le temps. Pourquoi l'église et Kabwana a pouvoir à partir de quelque chose. Comment va gérer le pays et sous ma pébiso que tu as vivre dans mboka na biso pour que le conflit est zalate. Makambo ba kimbangisi na kosuka wana, makambo ba kimbangisi te comme ko baïse ngai parce que biso ba mususu yo moi je suis loin de cette religion là. Je respecte les Congolais qui manguent, comme je respecte les Taonda, les alentours ya Kasangulu, je respecte les Ebalembonge, je respecte les Congolais. Tout ce qui est identique, je une émission moko anga na lobia. Si c'est que derrière moi na ba catholique, yaya na yo ya landi azali monseigneur évêque Mulumba. Ceux qui guerre ba religieux bandi ba catholique ba koloba. Ah bon voter o ya biso to yebiye. A la communion na église na biso a bâtissa ma église na biso et bota conflit ya ba religion ça ne sert à rien mutu na mutu garder foi na ye na ndako na ye soko za na émission ya religion ya ko yemba o créer émission mo ya religion na radio lisolo to Olanda soko zo loba mamba politique ko la biso temps ebele boete to ba mamba kimbangiste to pesa importance mais loko moko eza na place na hote na minute. Moi je respecte leur religion, leur foi. Je respecte Simon Kimbangu, Badiangé, Nanabatu Nyonso. Mais quand il s'agit de parler du développement du Congo, quand il s'agit de parler de la libération du Congo, Tomita Late, ni en fonction, il y a écolo, il y a tribu Nabiso, ni en fonction, il y a couleur, il y a Misu Nabiso, ni en fonction, il y a religion Nabiso. Bamsou Bazaba athée Nazaïrouan. Donc, Bazaka Congolais. Bamsou Bazaba musulman. Donc, si tu as une église qui mangue, si tu as une église qui mangue, tu as une émission jour en balobia. Pour voir mon côté, Namboka, mon côté, comme président sans que qui mangue, l'église qui mangue, vous êtes obligé. Au moins, il y a une déclaration très dangereuse. Bolimbi Sanga, so na lobby, loba moko, ou loba makite. Parce que na zakana bande kwa kimangi c'était na téléphone na bango te ke na yeba. Ba kimangi to na yeba ina bango awa na mboko tozali. Bazalaka na position na bango déjà ya par rapport ya après Diangenda règne ya Kimbangiste après Diangenda pe na par rapport à ba élection azoka bango bazoloba bakoki ko voter Kanambete peut-être pour bango bazana poto mais bande ko bango pe na kisasa ebele je crois ba voter Kanambete. Alors tout ce qui a sangisa bilo kwa nezo bimisala Kimbangiste on dirait bango tout baza ba collabo bango tout baza va vendu bango tout bakoki ko raisonner te
nakanisi ke na kati ya église kimbangiste bato barezonaka bazali oyo bakoki kokende na urne batie bango moko carte oyebi na conférence na kosuka conférence nationale souveraine elakisa déjà expérience munene ya maponami na mboka na biso tala bato ya impere kofinga Tshisekedi mouvance présidentielle koloba jour ya élection ya Tshisekedi bango moko bakenda boye na urne akomi Tshisekedi atia Tshisekedi a gagné l'élection wana avec ba voix ebele na même voix ya bato ya majorité ya Mobutu. Donc secret ya urne totikela chaque Congolais na conscience na ye akende biso tozolobela ezala bakimbangiste tozolobela ezala batu ya Maïkari bakongolais ya Maïkari bakongolais ya Rose Croix bango nyonso baza bakongolais tango mai ekatanaka na Kisasa ekatanaka na ndako ya catholique ekatanaka pe na ndako ya kimbangiste namona nanu te mai ekatani pa ba voisin allez église kimbangiste pompe mai na ba robinet bato ya kimbangu ça n'existe pas courant ekatanaka mpona mutu nyonso pasi ya Congo eza ya bato nyonso alors totika ba discussion inutile kolobelaka religion ya bato tata Simon Kimbangu kote azali azana makamusu ya kosala ta mususu aza mvulusi abikisaka milimu ya bato toyela ye na makambo ya politike ta mususu kosalir kombo na ye badiangenda bato papa Zambo na ntuka na kobondela yo nayebi ke oza na foi na yo na kondima na yo na confiance na yo na église nini kimbangiste mais lobelaka yango na bémission ya religion na yo kaka bandeko mosusu bayaka bateyaka biso senga na ndenge bozaka na organisation ya radio ocréer émission na yo oyo tamsu toye boye oyembeli biso ba obéissant à notre Dieu tout puissant pitié omoni nga pe na yebi nzembo wa kimbangisi donc eboto nazongisilo maloba merci ngayo ndeko mukulumba na banza yo mutu kosala ete conclusion nanga ezaki prévu esukela awa olingo benda élastique nango po ya mulai de danger ya makasi toza nango awa soki toza na bato neti yo papa mukulumba na campagne oyo eke soki nga naza directeur ya campagne ya papa Tshisekedi oza mutu moko fona sengo na no pardon na personne antike soki to koma ja 50 km na biso zonga na ndako tikanga na continuer parce que oza na problème ya muke kaka makame belo lo oza na raison mais problème oza nango oza na difficulté mpe ya koyeba ke signifie groupement électoral élection tango za kosala campagne za ka diviser na ba groupe ethnique bakongo baluba bangala yeba yango yeba bakongo balingaka nini baluba balingaka nini po okota po lamba bango groupe social ezali ba muzika oza komona ifoko yeba ka muzika ba yombe na bakintweni tout ça ifoko yeba bango balingaka nini soko za kamtakintweni ero na bosa na kinga za kamtakintweni national soko lingaka kintweni sukisate coopérer na bango banda ko kende ko trouver bango parce que na besoin na bango ba étudiant bazana groupement na bango ba businessmen bazana groupement na bango parce que mutu soza patron na compagnie azana bar na ye akoyipe ko insister na bar oyo ko olingo garder musolo foza la mutu parti na ngai ba mama bazana groupement na bango ko sakana te religion à place qui peleke se ezali et pas yonde comme kulumpa faites attention ba religion nyonso ba église nyonso bazana groupement na bango émission on sala ki l'indiquer conclusion de loyo de comme kulumpa tika ki sema ndenge to benga ona jikongo tika komila kisa tika kobeta tola tika komisala moitaka kokote la bango moko kote la bango na data le loyo olanda ki introduction na ngame osala ki attention te moi c'est ndumba azana besoin ko yeba te elongino za ndenge nini titango azana besoin la na yo yom to za ko sala campagne ke bana babiloko ko doba ka ete batata wonda pe bazana bango ba catholique bazana banani ba voix nyonso eza ko compter mais ba pesa nga remarque na kende ku circuiter po za di conclusion bat bazali ko mlanga na pemina ordinateur ba ina za ngo abazali ba okodi ko convaincre bat nyonso te tikaye do papa mukulumpa na tikyo mpe na orge ngala za drapelize yo ngoko tsabi moko ya tricherie oza na orge donc zonga pe ko revoir que signifie groupement électoral koloba koma ba ko ngote koloba bandu nute koloba pe kasaya te koloba pa moko te quand les kimbangisi sont regroupés dans une religion ceux qui bata muziki baza ko regrouper na groupe na bango
soki bato kintueni baza république kintueni na bango yo mutu oza directeur ya campagne yo stratégiste ya campagne nde kolaka bagroupement ya bato po oyeba koma kokotela mpo kosala bacampagne awa lelo toza kolobela groupement de kimbangiste na conclusion oyo okokende nulle part bazala bango bapesaka kimfumu bango te donc weri kose déranger na bamakambo wana te yaka nango après baélection pour le moment naza off-site te naza na kati ya émission nanga papa botende pe ayaki peut-être aza koyokanga te nayebi te pourquoi mbuta nanga oyo akangelanga kanda alinga kota na émission te sanko nde akoya kobalaye likambo lobi awa donc groupement religieuse eza ya trop ya lelo oyo tofiltre chez les kimbangistes bakimbangiste makambo nango balingaka soki tokotravaille na bango te tozokende nulle part ekozala difficile po togagner d'ici quelques 10 jours quelque voix ya bakimbangiste donc nazali awa mpona kokota na makambo nyonso lobi te nazaka kolobela groupement religieux bakimbangiste ce n'est pas à exclure boye toke pa ndeko Patrick après ndeko Patrick tokende pa ndeko Odon après ndeko Odon tozwi papa Ferdi comme ça aussi sa section oyo parce que tozana émission ya régie des autres kolobela ndeko Patrick na peso maloba avant to ya pa ndeko Odon.